Toi, tu as pour un simple 10 000 francs congolais. Maïbosali, les lobos qui si mort na biso Sony. Pour 10 000 francs congolais. Oh, les lobos. Bobe si lobby abana bino kuna on a 10 000 te baby ça va marche va dire les lots terre donc comme la souka et sengeli tozo conscience 2023 ezaka la minité même à Kambasa na ba élection autour des cas un simple polo ba pesi au moins ça à mungwa oye ok au pesi voir. Je me demande beaucoup de questions. Qu'est-ce qui se passe au juste où le binango au Kechu premier peuple ya ndenge nini oyo ya Laurent Sokoko peuple ya ndenge nini. C'est-à-dire, lobby, le même peuple oyo papa, le même peuple oyo bazaki na balabala pour Kabila. Le même peuple hier baza pour na Tshisekedi. Le même peuple baza pour na Lamuka. Le même peuple demain baza pour na Kamere oyo alobaki ke poser na ezali politisé. To yebate peuple balingi au juste. Nini. Comment congolais oyo le peuple bayi Kabila kendi. Lelo ba marcher pour na ba protéger ba institution, ba tika ba député ba sa musana ba ndenge balingi. Mais Moutounion so yo kei pona un simple 10 000 francs yo tchana Moutounio que biso moko neto ko mara Congo na biso. Mais Moutounion so yo kei pona un simple 10 000 francs yo tchana Moutounio que biso moko neto ko mara Congo na biso. Les comités la communauté internationale ba au mona population so bima na balabala ba au mona 10 000 té. Ba au mona 5 000 té ba moni ke bato ba bimi na balabala pour ba protéger ba institution, pour ba protéger Kabila. Mindele otolobaka États-Unis, otolobaka Union européenne, balobaka ba mais bango ba mutse ba question mais comment population oyo kaka ba ofinga Kabila lobi na Lamuka, lelo ka bango ya misu na Lamuka. Papa, ça se passe pas en Bandaka. Ça se passe dans même Kisasa o Lamuka ça qui marche lobi, le même Kisasa o Ndeko Kabila ça qui marche de lelo. Chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Chez Biso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Chez Biso Télévision, deuxième vitesse. N'hésitez pas à liker notre vidéo. Et si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Chez Biso Télévision, Souka. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue dans votre émission de la semaine Police des Stars. Une émission d'analyse et critique. Lelo tokoganga mwana tokoganga mingité. Lelo to ça obé analyse, toko analyser mai ucho likana mboka. En tout cas, de ma part, je dis d'abord un grand merci à Jonathan Dungini pour cette belle réalisation. Merci à notre sponsor officiel, Maman Zozo depuis Canada. Je vous salue beaucoup. Merci pour tout, merci pour l'assistance. Merci pour l'idée, conseil nayo, spirituellement, physiquement et tout. Financièrement aussi, ça nous fait tellement du bien. Merci beaucoup Maman Zozo, ainsi que à votre mari, je le salue. Merci beaucoup à Lydie Moutamba, ainsi que à mes enfants, je vous aime beaucoup. Mesdames, messieurs, aujourd'hui, on va essayer un peu de parler, analyser sur l'affaire, il y a marche, il y a FC7, marché, on a vu comment ça s'est passé. Mais ce qui fait mal, ce qui m'étonne beaucoup, il y a Congolais ou il y a Bisso Congolais. En tout cas, moi je vois qu'il y a Bilo Moussou Lingara, to Yebate, to Linginini, to Zamali, to Moto. Mbala Simatomoni, peuple, quand même peuple, où il marche, les lopons n'ont pas été. Philippe Tshisekedi, Amati Sibiloko, Dollar et Mati, Mboro Kemalamute, car même peuple, Wana, Balbakite, Sengeli, Mwanamboka, Joseph Kabila a démissionné, Kendati, Bonga,
pour Félix Tshisekedi. Quand même peuple wana to moni mobilisation on a tikala ko mona te na yango to ko sala analyse sur ba point wana na mona mboka yam siyambe mona mboka na pesi mbote mbote na bande ko no subaza na Congo central ba lobi ba la police des stars mini to pesi bino mbote belé ba mususu ba province mususu Congo central na ba mbote. Merci beaucoup Congo central na Bernadette Lulombadio mbote na bande ko bana Sankuru mbote bande ko bana Gemena bande ko bana Ituri bawele owele olomami mbote na bino bato bana territoire à Moba esika mwa mobulu ngake sala mame kimi azongi na mboka mbote na bino bakongo bana Sankuru na Mbandaka na Kasai les deux Kasai mbote na bino les deux olomami mbote na bino oza ebele bolanda biso mbote na bino bisika boza Kisasa capitale à Makambo. Les Congolais aiment ce chose avec le contraire na pesi bakurutu raison ya koloba ete ba Congolais balingi au juste nini plus particulièrement ba Kinois. Voilà. To kene moi lombangu moi na mboka to ko kende parce que ça fait très mal. To moni peuple congolais les loyo ba bimina balabala ba koloba te ete esengeli mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi alongwana ebonga azonga Joseph Kabila azonga. To moni même peuple wana tango Kabila azaki na pouvoir balabaki esengeli Joseph Kabila alongwana pouvoir. Moi na mboka yams les loyo to moni population mobilisation yo kolobana nini na peuple oyo ba telemi na balabala to moni ba mama mikolo parce que il faut esengeli kolobake moni marche ya UDPS ya cash mona ba mama mikolo bazalaka te mais oyo to moni na ba mama mikolo ba mama ya 80 ans bazalaki ba mama oyo ya 70 ans bazalaki ba mama oyo ba kola bazalaki to moni ba jeune garçon to moni ba tata mikolo ba ko sa marche. Mais yo kolobani par rapport à la mobilisation au peuple congolais bazaki mobiliser les lots pour soutenir FCC. Négocier, on doit faire des analyses. Très bien. Pour aller au-delà de nos pensées, pour aller au-delà de défendre beaucoup d'ambition. On a commis une inquiétude, on a commis une ambition un peu doutée vis-à-vis de beaucoup d'ambition. Je me demande beaucoup de questions. Qu'est-ce qui se passe au juste le binango au premier peuple ya ndenge nini ya Laurent Sokoko peuple ya ndenge nini. C'est-à-dire lobby le même peuple oyo papa le même peuple oyo bazali na balabala pour Kabila le même peuple hier baza pour na Tshisekedi le même peuple baza pour na Lamuka le même peuple demain baza pour na Kamero oyo alobaki que procès na ezali politisé to yebate peuple balingi au juste nini. Mon cher ngana zaki na marche na yebisio je vis de personnes oyo ba ye marche wana volontairement. Ezali solo te wa betela biso mwana moka toke koba ezali solo te wa betela biso ke bandeko bazwaki mbongo. Il y a certaines personnes bazwaki mbongo o ngana moni n'interviewer certaines personnes o aye marche volontairement et puis non pas seulement aye marche volontairement mais aza kabiliste baza ebele o ngana poser ba question na kata motema na obi en tout cas on doit réfléchir autrement. Comment Congolais ou le babi Kabila kendi lelo ba marcher pour na ba protéger ba institution batika ba député ba sa musana ba ndenge balingi ba ndongono misu batika ko cha l'Assemblée nationale mal à l'aise hémicycle. Moi je me demande qu'est-ce qui se passe au juste dans la population na biso. Bon, ngana koloba boye mona mboka yambe ngana quelque part nengo koloba ke non ba pesi mutumbongo te ba pesi mbongo et parce que moi j'ai des images oyo na moni na suka ya marche batutu ndenge za marche sala muna mutake pa na ye mais ngana moni tango esili bako ke na parti politique bako kabola liste ya kombo muna mutako cha kombo na ye pour que ozwa moi kanyaka na ye mais ngana koloba boye na peuple oyo bako sa makambo pona un simple 10 000 francs congolais. Peuple congolais sengeli to lamuka lelo ba kopeso 10 000 francs congolais yango rolia pendant une année rolia ngo kaka lelo puis c'est insuffisant 10 000 francs congolais pour rolia ata sosoyo na fufu parce que soso ya mobimba oyo ya bien poids to baka poids 13 et comme une valeur il y a 7 000 francs congolais tango ko 3 000 etikali wana ekolo ya fufu et comme na ba 1500 si je me trompe pas 1000 francs si je me trompe pas mais tango kotala na mbongo wana 10 000 yango vivre na ngote bana mboka esengeli to tika makambo wana ya impolo to tika makambo wana parce que ba pesinga saka ya loso ba pesinga 10 000 francs congolais na soutenir pas perdre na yoki mona mboka mo na marche bi nga mona tongo boye ba pesanga 10 000 francs congolais na royate na royaka kapota ka mpiaka oyo
ozomona biloko abongo eye kobomaka mboka esengeli peuple congolais oui si effectivement bakendaki ko soutenir Joseph Kabila par comment dirais-je que maye ko ça na mboka ezali malamu te tokoboya yango te mais mutu nyonso oyo okei pona un simple 10 000 francs ye tchana mutu no que biso moko neto kobomaka Congo na biso biso moko neto to nuire mwana mboka Félix Tshisekedi asala mosala ndenge sengeli mwana mboka koba na mayo no loba loba. Tu sais, quelque chose qui se passe ici dans notre pays, on a remarqué, ça un peu professionnalité. Voilà. Au évitant, on va marcher qui pour na, bande quoi de pèse, allié na parti na yé, va marcher qui, va toi cash en un mot, va marcher qui, tout le monde a qui, population izalaki. La mouka yé a marché, tout le monde population izalaki. FC ça marché papa, on a yo to outil na terrain, tout le monde population izalaki na balabala. Tout chaque commentaire, des publics n'a chaque commentaire. Ndekonanga. La communauté internationale, ba au monde population zobima na balabala, ba au monde 10 000 été. Ba au monde 5 000 été. Ba moni ke bato ba bimi na balabala pour pas protéger les institutions, pour pas protéger Kabila. Mindele otolo ba États-Unis, otolo ba Union européenne, ba lo ba mais ba mo ba mite ba question mais comment population oyukaka ba ofinga Kabila lobina la muka les locaux bango a mis sous la muka papa ça se passe pas en bandaka ça se passe na même qui ça oh la muka ça qui marche lobby le même qui ça oh neko Kabila ça qui marche lelo et puis tout ça na quoi Kabila bango nyonso ba oloba félicitations parce qu'on a réussi totalement ngana yo tozali papa so qui population a boya bilo zo dimité pour to gagner na makasité mais population bazali na nzala yango doko zonga na mwana mboka et Félix Tshisekedi papa ye peuple oyo boni congolais elo rebomariano elo liboso ezali kolia libomu nzala eleki peuple na peuple congolais omoni tango congolais comme na niveau ya kokende po so otali pe 10 000 na bakozwa 10 000 te ba bakozwa 5 000 bazali ba bakozwa 4 000 ba bakozwa 4 000 bazali pona nini nzala moni mutala mukina tongo atata na lipa ya kolia te atata na 10 francs ya pambo te ya kosoba ta lipa na fisika ta moi boudé aller na tongo mais tant que quelque part va proposer 10 000 francs congolais à kokende avec 10 000 wana ko sungaye ya congolais monsieur depuis depuis abotama na simata 10 000 francs congolais 10 000 francs autrement la mbongo mo romelata boki moko osilisi mais congolais ba congolais monsieur bazala nango te na yango papa Félix Tshisekedi papa bana omoni quelque part makamo oyo peso leçon makamo oyo peso maele parce que tant que tu as moni ba FCC ba FCC ba musana mo ezali balimba bomayo ba bebisa donc musana yo na yango kopesa bango opportunité te kopesa bango occasion to yebi ke yo ozali na souci ya kobongisa mboka mais kasi baza pemeni na yo ba ko sunga yo te et puis ba ko tiela yo ba calme te jusqu'à présent moi je crois encore à notre président Félix Tshisekedi na yebi que il peut faire de son mieux à se rattraper na mainenge ko kendele koba mwana mboka loba personne ne peut défendre ce pays à notre place très bien soit il de défendre mboka oté muta ko défendre ngwazade papa attention français ko défendre mboka oté ndekoshiki yo oko imaginer dollar lobby za 16 000 de l'eau comme 20 000 mais il faut surtout le papier que dollar oui m'a dit pour na makambo eza mondial coronavirus aye na makambo na ye et coïncider moni quelque part to mengaka condamner mwana mboka Félix Tshisekedi te et c'est crise o ezali mondial te tokoba mwana mboka tokoba bato bakola na biso pe bakoyeba makambo tokoloba to sala na liste to naza pour mutu te naza pe contre mutu te biso nyonso zali bana mboka très bien et c'est ni koyeba que tango Félix Tshisekedi a eu et bonga a eu pouvoir mais ya coronavirus oyé ezali mondial et c'est ngeli koyeba que monde entier bazali na crise bazali na buzz même na économie pourquoi parce que makamunyo c'est télémaki babilo ko tout ekangaki mutu moko ta activité moko te bano salama yango moni crise oyo et koti donc yango et bimeti point faible ya Félix Tshisekedi na yango ezali trop tard te akopi ko récupérer ba temps perdu pour que la kisaba na mboka ala la population que maikota mola malamu ngai na koteli Félix Tshisekedi te pona ngolate akota mo mboka kitoko so ki pe ami mboka mabe to yaka na plateau to bike mwana mboka Félix Tshisekedi o komi mboka malamu te mais iseli ko pesa eno mwa tango ye monani Joseph Kabila a plus de 18 ans à pouvoir loba koba mwana mboka
Koba. Pour ça analyse, tout ça. Koba mwana mboka. Tout le gars défendre mon tout. Koba mwana mboka. Nako défendre mon tout. Défendre mon tout, ça pas analyse. Voilà, nako ça l'analyse. Tendance, voilà. Koba. Bande ko ko peso tendance, ko mo okende ko ma tendancieux. Ndeko shiki keba. Ndeko Kabila azali 18 ans na pouvoir. Te yo lingol ba Kabila ako sama e malamu. Kabila sala mabina na yebite. Siko yo koloba ni ponga na yo. Tikanga na yo tokolo beloko moko. Te ngana to le beloko moko te neto okende deux chemins différents. Voilà. Tika to loba keno to loba sala. mwana moko. Ndeko chic. Lelo oyo tokende plus loin. Oyebi ke 1 milliard 30 millions ya réserve ya banque centrale, ils a déjà touché. Papa, na 18 ans Kabila bato bayiba ba 30 millions, ba 50 millions, ba 200 millions, ils a problème te. Mais totika la royo kango ezala boité étalé na miso moto nyonso. Lelo oyo komi étalé na miso moto nyonso, moto yibi 100 000 ba oyeba yi. Yiko bani yo lingi ba yo lobate. Koba na makanisa. Yo kana yibisa yonde. Koba wi mwana mboka. Yo kana yibisa yonde. Na kende so musika na yibisa yo. 18 ans, Kabila, on a 2 ans, Tshisekedi, tout comparé à Moté. Les choses vont mal, on a 2 ans qui a 18 ans, Ndekonanga. 18 ans, Mahamuzaki, ma bé, ma kassi. Mais 2 ans, on a trouvé que ma bende to soit siko yote, Ndekonanga. Na 2 ans, Kabila, il va y 57 millions, Ndekonanga. Est-ce qu'il y a 2 ans, Kabila, il va y 57 millions? Pour te mettre ma solo à 30 millions, Outaka Brazzaville, et Zagi na Nini. En 2011 aussi, je ne m'abuse pas. Ça fait déjà presque 10 ans passés. Moi, Namboka, yo kaka ya pamba Ndekonanga. Biso to koloba marambo e ko salma présent. Si, ya mona ozongisa yo kona loba ete. To beta masolo à dollar et matite parce que l'inflation toza nango sikoyo. Ezapé mondial. Eza mondial. Très bien. Et d'Afrique ici dollar et matite ba payer no so ba utiliser dollar et matite. Très bien. Bando moko ba bengi ngai ba lobby syndicat ba ya ba commissionnaire ba bi il faut ba bailler gouvernement service habitat tel a bon problème pas comme futa mbongo ndako na franc congolais. Pourquoi? Parce que dollar le lenge ezo kendeli au futa kanda kwa $50 ukubana ko pesa na ntango Kabila to bana ko pesa $50 to na pesa 42 500. Lelo yo komi 50 050 ndekonanga. Soki dollar e mati lisusu biso to futa ka bandaku na biso yo soki dollar e komi 25 c'est-à-dire 250 000 ndako $100 e komi 250 000 francs. Ba futa ka yo 175 000, 175 000 francs. Papa mo wa za sentinelle na boutique ba futa ki 175 000 francs. Ana bana akozo ndako chambre salon te. Il faut ndako 2 chambres salon, 3 chambres salon ma sentinelle. Yebisanga papa na ko futa ndako $100 ndenge nini ndekonanga. On doit aller nos téléspectateurs, on doit aller plus loin, amener nos téléspectateurs pas comprendre que Mbokezana au malamuté. Eza la Tshisekedi, eza Kabila, bon t'as intérêt na bango particulier. Ngana tout no mutu na moko ça analyse de bonangai. Tango population azolela, papa Kabila yé ko regretter na suka comprendre que 15 personnes na zanga ki pembeni nanga ba permettre ngate na faire évoluer mboka oyo. To zanga bato o ba ko pesa nga makanisi ke Kabila bongisa social. Kabila a une 1000 possibilités à bongisa social, mais il manquait 15 personnes. Et puis mon thème ali kundu mon thème mabe bato bazaki pembe na ye moko Kabila. Les allez raison de Seigneur ko yeba pe. Yo kana na si ça passer na malobate. Na si ça passer na ngai, na si ça. Poto ke ne musika to loba ete ndeko na ngai. Ndeko Tshisekedi to tata moko Tshisekedi ta makoti na pouvoir congolais a coller sur des moutons te ndeko. Tika toko sa ba congolais nyonso ba na mituka te po matana so de moutons amone lenga so de moutons de konanga. Mongo e mi so de moutons ba okoko kotisa ngo na banzele tonga ba mzela e sala ba itebe kokolo Kabila yela ka biso ekufa Tshisekedi azongisi yango yo ko imaginer que misa okaongeza cher koleka Thomson ezo talibanda. Yo ko imaginer que école masambo eza cher koleka semulu ezo talibanda. Est-ce que vous pouvez imaginer? C'est dit à quoi? C'est parce que toi na banzela te, parce que toi as possibilité te. Yo ko imaginer litungulu, fait de laurier, poivron et ou Angola ndeko nanga ya ta yo moko. Papa Tshisekedi akokai ko kena so les moutons te pour bela biso ba fanti bo bela biso le ya Kambere 57 millions so des moutons na la lingaka ya yango. Ndeko nanga na yebisa yo loko moko. Tout ça analyse très profond. Ngana soutenir Tshisekedi na vota Tshisekedi. Tant qu'il n'est plus loin to lo baete. Ndeko Tshisekedi na minute oyo ngana yo to yebike Tshisekedi eza populaire na muté. Na kisasa c'est ndeko to kende bien. Na Kasai kutu marche à la muka bato ba na balabala. Faut pas dire là je suis contre. Pourquoi? Parce que omoni mais oyebike na marche à la muka bato ba na Kasai. Mais c'est normal. C'est tout à fait. C'est pratiquement impossible. Des partenaires province on a non qui vous c'est Kivu.
En tout cas, kuna kamere. Koko ça. Très bien. Moi na mboka ini kolobate que non soki tu sais que des kasayen et sengli ba kasayen nyo ba soutenir. C'est faux. Et ya batu musu pas ko za la muka. Papa yo ozala ya nani. Mais tokende soutenir na Équateur. Moi na mboka sengeli ko yeba que Félix Tshisekedi azali moi na mboka premièrement. Très bien. Félix Tshisekedi azali républicain. Azali na souci ya mboka. Mais kasi tango ye na bokonzi na ye ba ya ko travailler na ba bato FCC. Oyebi nini? Bato FCC ba ko luka échec ya Félix Tshisekedi po anini po ba omone bomoni muto wane ko tia na makanisi na mino ko bongisa na mino mboka. Ba ko sala makambo ba nuire mo na mboka Félix Tshisekedi. Na ndenge nini? Soko tali ma union so bato FCC ba ko sala. Soko tali ba député, otali ba ministre, otali ba oyo ba na bokonzi ya likolo, oyo ba ko soutenir mo na mboka Félix Tshisekedi sala musala na ye ba ko tia na ye bakala. Mais na yango omoni Félix Tshisekedi est na politique ya sika. Na bandi na mikolo ya okomona ko modifier ba tebele akolongola. Po ete mboka eke liboso. Et sengeli ko pesa e temps. Na yango marche o eleki lelo pona ngai en tant que analyste na moni ete ezali moi tricage ezali na kati. Et sengeli ko non donc na kokoba. Omoni marche ya par exemple ya UDPS na marche ya FCC. Différence ezali nini? Bataille de baisse babimaki bazui mbongo te. Et puis ba ko sala mpona nini? Ba ko sala mpona mboka, mpona lobby ya mboka. Voilà. Mais si on t'a marche à l'élo papa, moi j'ai assisté à la marche au l'élo. Na moni place mon côté muto ako sepela. Na moni bato so ba ah to sisi marche, parce que mbongo na biso to kene. Ponga na ba image ah on tient bato ba ko na biso. Mbongo ah to vana na musique ba biso mbongo na biso bolaka biso to zongo. Ba kena ba parti politique. Papa, FCC ça la mbongo. FCC ça la mbongo ko pesa batata $10 par moto ça marche. Mais ningo batata que non ningo batamboli bongo et que Félix Tshisekedi azala a bafoué na bokonzi na ye to pe a réussir te et sengeli ko pesa ye ngonga. Et puis eloko Félix papa Félix Tshisekedi ngana ko senga yo mais kambe ko sunga bato baza pemei na yo. Moka ningo ko kemale malembe. Politique wana na sepeli na mwa mingi po oko sa makambo neti oko sa te mais oko sa musala. Mais na sengi yo on me kampe côté la problème population bazali na nzala. Tango mona population comme na niveau ya kokena ko luka 10 000 francs congolais atambola la ba mama mikolo baba ba utibilanga ba yisi boya sensibilisation parce que moi je ya komona ndenge ba sensibiliser peuple ndenge ba ko kata ba kanyaka oza kata ko yeba ezali na moni lobi mingi na lobi mingi te na ko kuba tika kabela loba kuba bande ko wala na biso ezali analyse bwana Congo central bwana Olomami bwana Nord Kivu Sud Kivu. Et puis na linga na bakisa boye marche salamina na côté parler du peuple. Voilà. Tomoni ba militant ndenge ba na parler du peuple. Mais subitement tomoni ba soda ba na parti ya UDPS ba entouré parti ya UDPS. Pour nini ote toko benga na ba combattant des ordres bimi tomoni ba misusu ba zoki tomoni ba soda place ba créer des ordres bobeti ba gaz lacrymogène te o boya gaz la gaz o ya movu wana o soka na mise soka na zolo voilà mais ezali malamu et sengeli mon général Kasongo o sala makamu ndenge sengeli parce que batu mi ba ko akiza ba bi o ko sa musa malamu te et sengeli koyebisa ba nzuzi ba policier la police oyo sécurisera peuple basala musala ndenge sengeli tomoni ministre ya intérieur ndenge a ko réagir te parce que yondo za makoki ya ko diriger Kasongo asala musala ndenge sengeli mais peuple ba combattant ya UDPS ba ko lela ba basali nini lelo yo za juste ba tala ndenge makambo na bino ekoleka donc sengeli mo mekambe ko bongisa côté wana mwana mboka ya msi ya mena moni to komi na suka ya analyse na biso ko bana mutuna ya suka poto ka bwana suka tende ko le mwana bebe tika ngana loba loba mwana mboka bande ko bota la biso bozana Olomami bwana Paris bwana France bwana Belgique bwana Bruxelles bozana Lille bozali na Ottawa bwana Pékin bozali na Japon ba congolais TV moko ba debele bien makwata merci infiniment parce que bozwa idée to likanisa kotala biso na yoki makanisi ndeko shika lubi awa ndeko shika lubi place moko esalinga bien lubi marche ya UDPS bato babimaka mpona kosoutenir mboka bazwaka mbongo te marche ya FCC bato bakoma mpona kosoutenir Kabila bazwaka mbongo. Très bien, merci beaucoup ndeko shika pesi mutuna to analyse moko kitoko. Très bien, merci lisi ya moté achever moté ngana yeko achever mo pour dire ça na bato bazwa mbongo basebele
na bato baozwa mbongo te baza insuffisant par rapport à bato baozwa mbongo te bazaka pe belé baza rebelle te par rapport à bandeko babimaki lelo mais bato babimi lelo na vie nani mwana mboka ya msiyambe FCC aza na combien de partis politiques combien voilà et c'est que koyeba que parti politique kasi mwana mboka ata yo moko toi tu as plus de 350 wana toi tu as parti politique moko ya na 50 personnes fois 3 c'est ça les combien tout que tu suis de pêche yango nde elingi koloba ete makambo nyonso toloba awa comité international azwi badrone na ye atie azwi bakamera na ye atie ye amoni esika baokabola mbongo te amoni esika baopesa moto kaniaka te tya na poche ye amoni population abimi na balabala c'est ça nde esika problème ezali population comité international biso tobetelaka tolo awa les américains les français les chinois machin bango batalaka nde bato baopema na balabala batali mais kabila oyo aza suna pouvoir te mais comment partir na ye jusqu'à ce point eza kaka populaire boye nani aza pembeni ya bato baotala kuna na comité international akoyebisa bango te bato bomoni na balabala awa bapesaki bango kaniaka to bapesaki bango 10 000 na valeur ya mosusu ya 3 € to 4 € bopema na balabala bosala marche nous avons défendu la réalité. Nous avons dit que bateau va venir balabala, bailler marche simplement pacifique. Allez plus loin. Nous avons dit que c'est locomoco. Très bien. Nous avons dit que nous avons solo moua, na mono solo papa Tshisekedi a continué dans zone nommé. Mais nommer Saint-Pierre pour déshabiller Saint-Paul, il y a un problème. Quand on a dit nous mais pote abiso papa na bison de go wa vite tango fort. C'est rien du tout. C'est du Kabili à Kabili. Okay. Aller plus loin de Konangai, il faut se poser la question. DB Ezalaki ou Ezalaki, FCC Ezali majoritaire parlementaire, Ezali majoritaire populaire. Très bien. IDPS Ezali minoritaire parlementaire, Ezali majorité parlementaire. Bango moko ba olo bana monala bango to démontrer bango force. Ba démontrer force à nini? Bazali majorité parlementaire na parlement kuna baza 350 députés. IDPS a 15 députés. INC a 25 députés. Opposant nyonso baza 140 ya monde esali bango à peu près 150 plus 350 500 députés. Très bien. Pendant que bakambo nyonso ezo ya oyo ba ndeko ba kinanga na biso to bumaka na balabala to zaka ba tremplin na bango même bato ba obimela Kabila ba zala ka tremplin Kabila pendant que ba ndeko ba oluka ba zala tremplin Kabila to passerelle la Kabila pour Kabila comme isusu azalaki azali pa ko zala ka seconde biso ti Kabila okoma na niveau le bango parce qu'ils ont senti que population azali na insatisfait population na komi ko zelo ko ane ko lukate population azana posa amuna ke alamungi na tongo a de Philippe Até alamungi na tongo a Matiso de Mouton te mais aza à l'aise population azana na posa alamungi na tongo a sombi carburant 1 litre 1200 1300. Très bien. Mais pendant que les choses tournent mal de Konangai makambo no songa na pesa ka faute papa Tshisekedi limbisanga pendant que Kabila zoki na bino na on va aller à machine à voter non machine à voter te Kabila oki na bino machine à voter te yekuna osani yo beta machine ba député ya INT bazalaki 400 et quelques plus de 450 ba député ya IDPS bazalaki moins de 500 PPRD a allié plus de 14 000 candidats de Konangai. Besoin de la majorité minoritaire parlementaire en Déni. Et voilà qui va être député, mais les gens ont 500 places, il y a moins de candidats à 500 places. Il y a moins de candidats à 500 places. Kabila a plus de 14 000 candidats de Konanga. Aujourd'hui, il y a Kabila Sahanini. Alors, il y a une IDPS va gagner. Non! Non, et puis bande comme souvent on on ba ko tala ndako ba osilika mo ba osilika ndeko ngai to défendre ba valeur to défendre ba valeur te ba politicien mboko bazo kosa biso politique comme elengi te ndeko nanga politique comme elengi bande ko pepe ande ba bina baba na ndenge na bango ide pesa bina baba na ndenge na bango et comme guerre entre bango na bango et comme guerre entre bango na bango na ba langage na bango politique ngana kabina FCC to kokabwana te FCC pe kuna na biso pe na cash to kokabwana te mais ba okosa ka biso ndeko okosaka biso nakoloba boy nazaki na semomi ya kozala lelo bisika na bandeko ya ba politique wa FCC bazaki na moni ba hotela nga ba bia yo saka ba biso internet to follow baka mukubwa shadari na pesi yo mbote mukubwa shadari nakoloba boy mukubwa minako nakoloba boy na papa président de la République kokabwana FCCT kena bango tina suka
parce que quand la si au en 2023 élection ekozala kena bango tina suka accord ezali il y a 5 ans coalition ezali 5 ans kena bango tina suka 5 ans si là et bon ça ndenge yo kosala pour to kende to zonga ezali to komina suka mona mboka le tokolo bate ça fait très mal nakobakisa eloko te mais nakobakisa ka pona sa peuple congolais bakisanga na yo kanga bena ko peuple congolais to fungola miso très bien to te ka moka te pour un simple 10 000 francs congolais mais bosali lelo boyokisi moka na biso soni pour 10 000 francs congolais oh lelo bobebisi lobby ya bana bino kuna pour 10 000 te babebisa bana ba marche ba lelo te ba 10 000 la suka esengeli tozwa conscience 2023 eza kala mingi te même akambasa biso na ba élection au deka un simple polo bapesi yo mwa saka mungwa oyoke opesi voix na yo te makamwa de festila esengeli peuple congolais lelo afongola misu peuple congolais asama na tina asama mpona sentiment te asama mte po babengi ye bapesi 10 000 francs congolais il faut président de la République a créé alongola ba jeune ba pauvreté ba président de la République imaginer papa ezali parmi les 4 institutions epandisi mboka président ces alliés institutions de la machine yo kana ebisa yo tena si ça émission c'est ezaka pati muta obongisa moko na yo très bien ngana za la possibilité ya kobenga investisseur ya ko investir na mboko yo te 2 ans président de la République azana pouvoir awa investisseur atakoye FCC na ye kala katende konanga tozo sa analyse poto la sa public ko balunga babima na kananzela pona Kabila batika ba makapona Tshisekedi batika parce que bango na bango ba oyoka na kitoko population azo kufaka yo yebisanga bato bakufa ina marche ya IDPS ba famille bango bazwini bafamile bango bazwini bato oyo bakufeli juge Raphaël Yann bana batikali baofele mwasi atikali veve mpona makambo ya politike ya kamere na président Tshisekedi famille wana bakobénéficie nini papa 10 millions eleki papa aleki 10 millions bango wana bamagistrat na baavocat bazwi ba 100 000 te ndeko na ngai bokopesa ya mosusu famille na 100 000 lelo balia ekonourrir bango pendant longtemps te papa soki azalaki alingaka bundela bango mpona famille bango ezala bien donc totika kozwa population lokola tremplin na biso loko mpe na bato ya FCC politicien nyonso ndeko Kabila papa Tshisekedi loko oza na président sikoyo ndeko Kabila yo nakobengo papa tantuka limbisa mukubwa Shadari mukubwa Kabila mukubwa Minaku mukubwa lisusu bamikuwa baze bele kota FCC kuna lamuka pe to monaka makambo zo sala lamuka na papa na bi lamuka na mais sur la channel vidéo oyo ba kopesa bato ba militaire ya na lobby yango c'est possible ba pesi bato mbongo mais comité international amoni yango te longo ba comité international ba koza ya bango te makabuno to sala ka comité international papa to komina suka merci ba ndeko bozaki bele beaucoup la émission yo merci beaucoup na ba sponsor nyonso émission yo bon soutenir site na merci beaucoup na Mama Zozo sponsor officiel Mafakala moi si à papa Noé Mafakala na Canada merci beaucoup en tout cas les longs ngana ndeko to kali to ni to sabola nzela moko au revoir